Avec Dieu, nous ferons des exploits. Quand on a bien noté, ils ont fait la prière, le sambonin de Sima Mamounion. La minute on a eu un Ramadan, on a préparé un concert. Et on a d'autres un concert, surtout on a adressé à Londres. Et on a le plaisir de tourner la mutualité dans Naï et Sam Nakata à London. À ce pays, le président Papi Mbeka, Naïdo Zouaki. Vraiment, il y a un babeng Mokili, il faut que ça. Et on a des sémamines parce qu'il y a un outil Gozoa. L'autre Gozoa, liste, il y a des membres effectifs pour soutenir les références. On a des sémamines pour soutenir l'orchestre et pour soutenir l'Ngaï. Vie est là en Dengoana, vous voyez, nous avons Wenge, ni la salle, ni la porta. Et les lopés, il faut quand même avoir bénéfice dans l'Ngaï. Ceux qui ont salle les locaux, ils ont pour nous, c'est un ami, merci. Un soutien au boulot, ça pour l'avenir. Et nous avons besoin de mais merci à mon aide dans salle amour. Ils ont un concert, on a besoin merci à mon aide, reconnaissance dans la salle amour. Na disque na ngona osala onction boyo ka bakombo nyonso donc pour la concert tout temps bakombo ba mère amiti mama otete tout temps bakombo ya ba tiari storité tout temps bakombo belete bakombo za mingi vient na mapine show ba vie basé bel ba vie atwandele ba vie godal fu madada ba albert maituka bakombo ze belé bref na ese mingi boyo ka ngo tant on sala disque on sala miracle ya voix onction. Dans le miracle, on va voir onction, on a la 11e chanson. On va voir les petits seigneurs qui sont les pays où il va défendre le monde. Vous en avez un bête sur le niveau et vous souhaitez le monde qui va ignorer. Surtout dans le cas où on a voix parce que dans le cas où on a la pony, on va peut-être la Kaboul. Mais vous savez que la macasse, vous avez dit que ils ont pris le miracle, ils vont voir la guitare. Dans la mine, on va le vraiment, c'est une mine dans le fan club. La mutualité au Boussalinga, la bataille va se porter de loin parce que mon mien faisant attendre dans la réunion de la mutualité mais on nous a soutenu dans la musique dans la mine surtout dans d'autres camps bien qu'on a idée au salaki pour vous à la bomoko boninga batu nyonso pourquoi batu ni banimi groupe musicien aza pour la bino mogote aza pour la batu nyonso bokabulate ngana za net naza pour la mutu mogote ou ransom Jibel Piana Adolphe Blaise Boula Makaba amonyo nyonso baza ba collègue tout la na bango baza ba pire bokabulate tout ça la musala vie naza na mingi kolobate au monde na ba concert au monde misala ni l'équipe Tamaris
kolo mabele mabele obozo yoka o professeur azo sala nkumu manda chante référence clan wenge mobimba ezaye manda chante boyebi kaka donc kolo balikolo vie mapata yazo simba étoile soleil ye muta simba bango quoi bozela tozo ya wenge référence bana Londres bambote mingi bana Switzerland bana Allemagne ngai maito deuxième fois na bino quoi kolo ba mabele boboyoka bose l'onction kitoko pesi mbote mingi na bana soki na soki bana Paris toyebi ka makamuse baby boyebi kaka référence oyo esalaki batenore ezala na wenge eza nde kumumanda chante yango moni biso baoyo bapipi yu musada bozelaki tro ngai moko igo kabombo pipi yu musada go bombo tala kaka mingongo ya sir na kati ya wenge référence eza nde biso yango moni toye soki na pesi eza na tina mama soki na beti eza nde mawa 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 na minute oyo bayana bango bapoto le biso to ya wenge référence le vieux mapata chef abalikolo ti omona ngai silor ngabu petit na epe lisusu chanteur de charme terroriste na lembi nanga kozela Roger Maimba alors makambo yango yo quoi ozanga les chanceliers pepe ba nuance des fois de quoi donc to ba trop quoi bana Paris toujours ya Narcisse Beyoko Yves Makambu Clément Bilongo Godelive Mayenga Roger Maimba Claudine Kinwa Landu Bayaka Togoya donc mingu ti yolobeya ti donc to apeni ya professeur donc o asala que batenoriste tous les lots donc on a battant donc ils en est quoi wenge référence alors to ba troté tuzoya bon mona banku a danser boyo banga vrena onction quoi maloba nanga pasi na koyebisa na bato Vous comprenez? C'est un boyoka plan, boyoka bouclage, et ça bon genako. Moi na succès, ou un beloka pembe, ma ya pembe, ou tata na biso quoi. Mire Berlin, bingama quoi. Il y a un dosage, il y a dosage. Vous comprenez? Film moi ça va bien encore. Il y en a aussi na commence kokonda ka ora banzotore. Alors bana mikili bana Panama, oyebika. De je sais one, pour toi une référence. Na va quoi. Va Umberto, na reta une référence. Très fort. La mission chez Vieux Mapata. De Vieux Mapata 6P. Il y a professeur S Champ. Il y a Wenge, il y a Wenge tout. Tout le monde mutute, Wenge tout. Donc il y a dans la chambre champ. Tu as peine naé. Tu sais mikili, pour vivre dans mutu côté wana. Oyebika bana Europe. Kini na minute ndenge zaboye eza robeba faut qu'on a tel mais la ngaka pour des fois té. Le Vieux Mapata comme manda chante.
oya sala po ba misu bazala na ba clan wenge donc oya na idéologie ya ba voix oyo ya ba angelou ba terminaison ya ba miel donc bino boye bikara idéologie yango donc biso toza pembeni na ye donc école des mandataires donc toza wana vie aza ko encadrer biso po ya yebi minga ko ba kuta ete ba pire rivière donc bino boye bikara ba mbote ya trop ba master ba Eric Visse doyen chic Pichutoya Chiquito ba pire master arcapela rap ça la bien pour ton école des mandataires. Oh ma belle Milinde, écoutez ma prière, symbole de mon amour envers toi. Donc mingité yango wana kaka toujours idéologie. Tiens, tozolo bela. Oeza bongo wenge référence ya mapata o ebanda awa tina poto quoi. Tozoya babi tulomba Jagger bana London. Tobosani te libanga Yves. Viens nga katapula. Rango salozonga yaka ozongisa bolingo tika moto na kati ya bwale na nyango akosalisa yokende yotikanga nesanga wapika ipe bwato na nyango akosalisa o miredo londonien nibo mwana bundese pasi ya mokili okimasuka wapyo na bosanité Peter Bingongo London Gomez Zam Samale na bosanité eza bongo petit na mnoko gomuya bukol saka fan merci à toi suki ka wana oh mama gene ne woya yo yedilo oh dim biada pousse ma alors otaka kabila mama gene oh mama gene woya yo yedile ah yedile oh mama gene oh mama gene woda de yedilo oh mame bekate kusungana na fribure oyoga apocalypse oh mama gene ah mama gene woya ye yedile oh mama gene 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 Waouh, c'est moi Apocalypse. Animateur à charme quoi. Animateur à film en pata. Animateur ba yana bango na ba poto. Ba kosa bino quoi. Ngainda Apocalypse na simbi ba charme. Vena nga de gas kusungana na Fribourg. Ba vena nga tout ya London na zoya. Vous comprendre weza wenge référence ba tendance mystique. Ba yayo ba sala mamba danger quoi. Tozoya to expliquer bino pa na mado etika la biso. Weza okesa bana mputu. Okesa pa pamba te ba wenga pa pamba te tozoya. Vous comprendre idéologie zaka moko boko mona mamba suspect fait mampata abimisaka moi abetsaka mbula malgré toi sala ba misusu ba sala netika ka me biso mo tozoya yango wana na bwaka na espagnol moke boyoka Teodoro eba me wa more chigosta muito salda mose te quiero ay mat oya magenene ama magenene oya yo yedile wa bana Paris tozoya bon vivre ba tendance mystique ba secret mingongo eza koto wa boyebi kaka bana London malila de Londres tozoya bobuka na te pa na mekotika la biso wa mingo lobeza na ngote quoi suika wana c'est bien Gabi Boula quoi mona kin boyebi kaka mona matete donc na minute na zo sabino bana poto ke biso tozo venir Paris Londres Belgique et ça ngai Gabi Boula boyo ka le capitaine de l'équipe et ça nga vraiment donc mingo to lobeza ti c'est Bana Bundes, bana Londres, et baby,
alors nazo se présenter na ngako mona parti wa Roma mukonga kuba ekota mbeliti ba drumo boyo ka na bouclage drumo boyo ki na bouclage donc boyo ko ngoso option ya mystique alors bana poto nazo yebisa minoke tozo ya ba yana bango ba beta na bango ba sala ba bizeti alors turo ntako kufa pour vraiment pataye mo donc asa succès makambo tout asa sukisaki alors L'homme qui a déversé tous les terroristes, c'est clan Wenge. C'est permission de tabouler, c'est dégueulasse. Mimi nazo ebisa bango, levé ma pata. Aye pona okanga tous les mbaka sa yongololo. Ya otombo sanité Jacquison de Chen Sako, sentir mukubwa. Vous comprenez? Levé ma pata, l'homme qui a déversé tous les terroristes à clan Wenge. C'est permission de tabouler. Vous comprenez? Nazo ebisa bino bala tuboya. Kwa tobika lo wa dane na libula bankosi. Les abo levé ma pata. Asali idéologie la mona ngaka Pierre Nantoma ya o mingi bala kini tout bobe na net ba de pas ifumu ba shala ngonda sentir abi bende Gilles Vassimba et puis ça petit na mon français undu to mona na nobo c'est dégueulasse Ligeta Ligeta le dobi Ligeta na lemi na uchobi na defati tinde mona biso boye tabana biso très mystique comme na sala ke ba danseuse bazar comme na sala ke ba danseuse bazar les générations na biso comme na pesa gu o boya ngako mi kwa mai comme na kwesa mapata do minga olobe yate na mtu toza pas président biso manda chat même dans ça c'est ozala oto mona ka ba image donc defati na moment de yanga comprendre donc na pesa mbota trop na scène na buju kwa Klabou, Yebika dossier na na momo za très fort. Suzanne Onienze na momo sa yo ma appelé na momo nde to ba to pas kumuma na chance. Yo mona ra. Donc grâce à yende to za doming stick, doming opesi la te doming mo mona. Donc kala mingi te ba rotwala ser na to to sa connaissance n'est pas bien. Na momo nde to pas kumudo des fois to mona ra bataille. Kumudo sa Yebika lever ma patalo des fois ça y ma appelé. Donc des fois te vina. Donc faut zo bien. Donc momo bino tika. Bino faut ça ba on a participer ça bango. Yebika mona lingara mais donc la maman toute fois retourna puis tout monde est dans petit ba scène de zaninga en terre film zaninga dans la minute qu'on a minga lo ba tena minute da to chez grim di ma pata ko mon kumu banda chat quand il est au yeb ça bien mutu tout ça qui n'a pas la tala polo donc ya manda chat dans ça pour tout ça donc voilà biso to le to kuma biso bien yo fi mo le ki o posta pour la danser ça que le biso to ba kumu donc pe ma ko sentiment le ki ko vient dans la minute on a minga lo ba tena pesa kaka vina mbote donc yo yebikaka président fan club de Londres donc vérité donc il y a grave dans la minute yo na pe ça vient na papi mbeka donc yebikaka pour la vérité donc vient na tina pour continuer on va faire ça la loja et ça la pour la minute on a ninga mta critique mais ça la vraiment bien beau pour la minute on a je sais pas comment la seule chose fait ça de basket pour la minute donc des abongo l'homme valeur est toujours critiquer la ninga pas critiquer ça la vraiment ja et ça la vraiment c'est bon mot donc yebikaka petit basket de petit na de mode dans ce sens comme moi on comprend la minute on a ba minute non pesa ka bana poto mbota to donc pesa bon mbota bon base la biso kala tete o venir on comprend la minute nous bon mon ra bataille on nous ketu ka donc biso système ka mutema toza donc toza la kaka donc deux fois te yo non pesa mbota to passer na Jackie Watunda chéri Pépé non pesa mbota musika ser na tete terrestre nous ebika donc petit nous kata so ya donc bo misela donc makambo e moko donc kala ti na ya et na minute deux fois te dans le quête donc il peut monika donc la aussi ça te donc grave na style la monga ya suka no mo bomona na pesa ser na ngai soki na sengi ezana tina soki na lobby ezana tina soki na beti ezande mawa le
nasengi eza na ntina mama soki nalobi eza na ntina mama soki nabeti eza na ntina mama soki nalobi eza nde mawaha 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 amatembelo ezosala maboye eza mpe nango amanda shati moto azosala mpo tozala tino tozomona banzoto boye bamai ezosopama eza nde vie mapata ezosala mpo tozala na miniti oyo nde na systeme ingeta pipipi ingeta sungi na bana poyeko lo Congo tusengi ngwalu na yo pengu ya na bouclage o lingo gwanya ezala na biso akombo na Yesu haleluya
Je beti lusamba mama. Alokotaka kuna na sirikizo yeye. Uneza banana na kolia komela kumushande. Unana lisege kolia komela kumo. Elom se puchuku dia. Zibola. Atata dala no ni zibola. Mama dala no ni zibola. Atata dala no ni zibola. Dala no ni zibola. Mama dala no ni zibola. Emede ziba zibola. Atata dala no ni zibola. Atata ei zibola. Atata achua zibola. Mama chua zibola. Mugida buja ni muzabi bebe buje muje la nini haye. Apocalypse babula lo badisa matini no anashama ye. Baba ni yambula ye kakwenda moshendo wa moyo. Maka mafika ni maboko pasito kumwela kosheku. Baba kakwela lo bila mema mujila da apocalypse. Fumo wani uva kutelekelo yebo wa uva. Alokota oya yebo wa uva. Ayo tena. Tena munanga yo 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 yo. Najama belle tena ndegela yo 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 yo. Oh la blonde belle azul. Legele yo yo mwana mama. Adagala. Yo baby. Maboko likolo. Mama gelele. Osomede dere yashado. Mama gelela. Oya logo daga kabila mama gelela. Biso. Oya bokolo kianduma wala na babagi yake. Emunuge bolula masama fia. Ele bika saluyo. Bolula sua. Biso. Hola, so, Kiliba, Odilo so, Kiliba, so, Kiliba, Simba, Kiliba, so, ma, Kiliba. Suiba, Datu, Alogota, Sadako, Wara, Mabe, Ziba, Alogota, Mabe, Ziba, Datu, Alogota. Baby, bana ya paribo tua. Tegasa kusungana mama genene. Oh ya mama genene. Oh mama genene. Oh mama genene. Mama genene. Oh ya ta genene. Rigo na ngaba motema. Oh ya mama genene. Oh mama genene.
Sobolingi nzembo bobeta maboko s'il vous plaît. Limbisa ngai na kolela papa. Mwana mwasi moko ya kosala ngo. Mwana mwasi moko aza bien, aza kitoko, amata ya kosala. Aya kosala eza na mori. Tokosenga na lumière, vraiment, il fallait lumière ezalata kuna. Kosala vrai. Yo kosala Ibrahima. Musuaya. Bon, nani abana na bango mibale. Oyo. Ok. Azui, 6 sur 10. 6 sur 10, comment on a? Olga. Ah oui, merci Olga, 6 sur 10. Sikoyo. C'est bon déjà pour ça, c'est bon. Merci. Comment on a? Landrine. Comment on a Landrine? Hein? C'est bon, merci beaucoup. Bête introduction. Zongelanga Ibrahim motema nanga aminanga elisano papa limbisanga na kolela nzambe salonga na memine ngambo na motema nangai omemisinga ngambo papa tika kosala ngai boye komemane ngambo ikilumbu kifila samuna kukwelange bawa basiminga yo basimi muchimango upe fragile ye baka esenga na linga yo oh elokona kosenga mama bambanda baleki mingyo oh paparamba yo baby papi mbeka mwana London baby toso campo bianco oya London baby silumianza oya Mandara baby na bango Landrie na Olga na bango manesi mbunduru baibi na bango papa mafanga ngimbi baibi na bango nzufie oya sendwe salonga na memine ngambo na motema na ngai omemisinga ngambo papa tika kosala ngai boye komemane ngambo ikilumbu kifwila samuna kukwela bawa basiminga yo basimi muchimango upe fragile ye baka esenga na linga yo lokola nalingaka Jean-Pierre Bolakisa solo na memane kambo nalingaka Ali Jabiria solo na memane kambo nalingaka Koko Melanga solo na memane kambo nalingaka Viena Nzambe solo na memane kambo. Alors maintenant nous allons parler de Manda Chante. Manda Chante qui aujourd'hui n'a qu'à Jardin d'Hélène a vraiment aillé trop peu ma peu trop solo là
neti kaka alingaka le moko moi lelo tokangi ye tomemi etikoto nayesaki bino na ebandela émission bokomona baartiste oyo bagrand chanteur oyo keno balingaka na bango ya moko kolobaloba mingi te me balobaka kaka tokanga motema tozala okanga nakangi motema tozati boni santé. Très bien Hélène, très bien. Kokanga motema tozala nakangi nanga motema omoni nde non kokanga motema wana eza signe ya nalobi nango eza mpona musique te eza patience soki eza partout même na kati ya libala même na kati ya école même na kati ya misala ndenge oza boye obanda boye te basport okomi nango lelo nge ezokamwisanga même ata tropicana ebandaka boye te mais lelo tropicana partout toute la ville en parle omoni donc makambo ya kokanga motema ezalaka bien parce que yango nde moto esalaka moto amona vérité liboso ngai na bato nyonso bamona ye kaka neti kaka mais lelo stabilité akosakana te parce que nayebaki eloko nini nazosala nayokaki motu te nalandaki kotiola te nalandaki makambo mabe te mona nzembo moko nayemba nazwi moke ndambo na le nazwi ya mingi ndambo na bombi c'est comme ça kanga motema tozala eza na temps. Et ben alors oyebi que na vandaki natangi livre moko comme ça j'étais stupéfait livre yango eutaka poto namoni na kati comme si oparticipaki oyembaki tu as participé na nzembo ya album ya Koffi Olomide parce que ndenge na yo tanga na livre na bi te soki za album oyo bien. Ah oui, c'était prévu nayemba na Efrakata mais vu ya battant na nga na poto ezaki déjà producteur na nga LK abaki fona zonga mbango na Kinshasa pona bana disque yango nazongaki nazwaki so moya oyemba na Efrakata te mais c'était prévu nayemba mais nazosenga excuse mingi na ba public ya Koffi et puis na vie na nga Rambo Gramo Pao ba disque za nango ebele to oyemba ta yanga na obenga to oyemba non mabiti. Alors namoni yo moko te so ko présenter biso koto yo. Et voilà ba petit na nga ba tour de contrôle comme on est Willy Tournesol bango baza bano bazuki éduquer masse que non musique eza pona bitumba te musique eza pona koyemba musique eza carte palente musique eza musala oyo ezoki éduquer batu. C'est ça, il y a un monde qui a petit tour de contrôle. Petit tour de contrôle, est-ce que vous avez moi avant la zone à côté? Merci pour l'opportunité. D'abord, on émission Hélène. Pour l'émission, a suivi bon, on a Brazana Toukin. On a absent dans niveau pays. Grâce à lever ma pata, pour qu'on ait déjà partout dans le monde, comme on veut ma pata, pour y avoir Moï, arc-en-ciel, étoile. À nous, ça renvoie l'année le bêtis grâce à lever ma pata. Donc chanteur des Caraïbes. Message au Liban à Kini pour la qui absent à pays na aussi na niveau ya Afrique du Sud na sali 3 semaines kuna na sali escale na niveau ya Cefa na Brazza na saluer bana Congo mobimba passant surtout na Poto na rue Franceville toujours médaille ça toujours colo pour bientôt to lancer une nouvelle album na biso au to bengi mona combat onction to côté studio grâce à lever ma patane nga fandi wana lelo na biso to expliquer na bana Kini vrai pena na ninga na foba ba bankunga ya vrai ba vrinkunga na la bonne musique lelo to sala la bongo vieux ma pata pesiba na kin lelo 7 notes musicales ba benga un système ba solfège donc lelo ba na kin ba 7 notes musicales sur l'arsenine ba musique ya vrane fanda to je bon ce ba c'est basé bon m'embêter ba art d'orphée ba musique ya vrai ba tendance à ba world music pour les professeurs et chanteurs très mystique avant kota le studio pas président Luison Onema na niveau ya limeta wa boyoka pour présent moyemba ba valoir ba Arkeli ba Maria Carey ba Céline Dion ba Jennifer Lopez ba Whitney Houston donc ça très mystique donc option ana Hélène faut pas piquer on est besoin na nature toujours au béni d'une sala soso to boy ba blomo artificiel quoi nature béni sala soso so ko to ino malamu pena tango zoka onction zo sentir na bankunga solo yango tellement la laïté ba faisait continuer. Et puis il faut préciser que Mando Ozomona donc très soutenu à niveau à Londres donc ngamo kutunenga jeté singande explication te donc on va te pampan donc très soutenu puis que na kamwa ki un peu mino bi oh mais bato bato soutenir Manda chante oui c'est que il y a du sérieux là-bas mais il faut expliquer en haut hein on va dans calme nous on makama mine nous sala mabino bozo baté donc vraiment soutenu à niveau à Londres il faut expliquer non habiter zandeni eza éducation Hélène quelque part so musala ezo salama dans l'ombre tant que moi on a mis sur ba bravo ba sepele les éducation mama koloba yango moni memba musicien mingi na banzela mabebele yango moni loka tokoti na mbula oyo ya sika oyo donc il faut makama ebele changer Londres ba grand frère baza kuna ba comprenaki ba mona ega artiste na bango azali
yango monde bazo soutenir nga pe nazaki surpris tant bata Londres babenga babi ono to bengi Hélène nga bien c'est sûr bayoki parce que émission déjà ils ont un impact moko impossible nga so na longo makolo na yebe na bona moni nengo to saila ngo nengo no sa la fois passé mikele kuna na lelo na éviter pour na baspect changer pe magamise changer vraiment nga mona fanda na telle émission nengo zo leka commentaire ben bien na gi surpris bata Londres babengi penga babi na to solna journaliste moko Hélène vraiment sala tout ya bango bapesa nga courage ndenge mona talenga bina ya pena soana yo na kata jardin d'Eden po yango mutezo sala bartiste bazala yango mutezo sala et puis dimanche nazo proposer nazo pesa promesse que dimanche goya na ba mission to sala moi quelques chansons ya onction pour boyoka yo boyoka déjà po bana kini ba yo ke lo nezo ya suna année oyo. Mais à part ça omoni ba te belé oyo naibi que oyebi mungongo na bien tant mona ba petit musu ba sa netika ba yemba lo yo. Invité conseil et puis constant au sein na niveau on a pas yo bandé lo avant te belle baby que lo on a ezalaya yo malgré que va msus ba bimi lelo conseil ko pesa tout d'abord pour ba maintenir voir na sûr que ti lelo voir on ezaka ba msus au monde et ça netika moi ba baisse hein et puis na okana kuzo ya moko vie mo bazo ba ah mais petit j'aime ba vrai boindeni kadia mora bimi alobia yete manda vo évident emba subongota voilà emba subongota zo inde petit moi yembele isko. Bon wana kaka makama musique ndenge esalamaka omoni lokola makambo ekomi ya kokabwana biteni na biteni bato mosusu balobaka mabe ya bato mosusu balobaka bien ya bato bato mosusu balobaka mabe ya bato mais promesse ezali bato bakoyoka bato mpe bayebi misala nasalaka bato bayebi mpona makambo bavoi na biso eza bavoi ya caprice mingi nazalaka na plaisir mingi ndenge nasala ekole nanga parce que eza pasi eza pasi nakobenga nguta école te parce que école c'est trop grave loka batabulei mais nasepelaka mingi na nzela oyo nga nasala déjà parce que nzela na ngai oyo nga nasali eza nzela oyo bato mingi soki bazolanda yango bazoresir donc nga mpe nalandaka nzela yango na bapapa wemba na tabulei na baevoloko na bantesa d'alliance donc eza ndenge wana mais eza bavoi caprice il faut koyeba komaintenir yango kolalaka avant barépétition ya trop koevite bapilipili koevite bamafuta babiloko wana tout récité ezali yango dimanche koya na bamisien na ngai na présente bango bomona et puis tosakana na bavoi bosentir ke makambo yango ezalaka helene mpo omoni komi kaka bapreuve à la puite soki otie tembe balakisi kaka yo te mais eza bien mingi kokipe mpe makambo oyo ezaka na orchestre na yo atala parce que soki ozokipe makambo ya bato ozozonga kaka toujours nsima yango omoni ngai na travaillaka nanga dans l'ombre mosala ya sur makambo ya vrai histoire makambo koyemba na makambo bilamba moto ezalaki mais lelo ekoma histoire ya koyemba su te na makambo baforme te ekoma kaka o bapalin bacar makambo ebele biso ozala na bacar topeya bacortinel topeya babemba banouveau modèle bani tolobaka na biso te mais mosala nde tozolobela. Alors koto oyaki su yo moko te tout à l'heure tozwaki occasion oyoka moko ase présentaka alobaki mais face mosusu mpe eza bana kini fo badécouvrir lisusu toujours na cadre kaka bandaki ya eve mapata manda chante l'homme qui a déversé tous les terroristes à clan wenge sa permission du tabule nayebisaki bino onction ezali mbula eyaka na mopepe bwana mai tu bobendana bokima mbao nde tokimaka mbula tokesomba onction partout na kini mobimba bana sefa comprendre la guerre de 1000 ans certains jours de galère jours de bonheur mama afrika talaka libanga mte salaka adam na eve baliambuma ya on espoir bien na bosani tv bayi fulani santo to wabelo rango to bosani te rogenge basa père moderne mama na ngai ntunga te dégueulasse en tout cas mais oh makambo eza ebele na oza ebele pire kaka ezaka makambo musique ndenge esekomeli nango makambo musique ezwi mwa baforme moko boye soki yo moko oza na forme yango te sangana na bato baza na baforme wana po bokendaka kaka po soki osali kaka erreur otikali eza kaka ndenge wana donc ndenge azoexplike eza kaka promotion tozosala mpona makambo diske ezoya donc kala te na bafin février et puis annonce oyo nayelaki mpena lelo nazoexplike ke bomoni kaka groupe esali déjà 3 ans en tout cas namoni ti fin février donc nazolongola na groupe wana okenda bango France tosisa disque kuna na ma 22 musiciens donc message à monnaie ben na ngena ngena zo voyager na groupe na fin février donc nous sisa disque kuna na poto et puis to beta quelques productions na ba festival mususu pour nous clôturer parce que to reçoit tant mingi ya parce que ba ndeko mususu bazali fo baleka ba ve na mboka
mbula tokoti eza ya sika mbula ya sika eza makambo mingi ezaka ya sika bato baza na mitema ba haine baza na batashe noire na mitema mpona baninga mpona bacomportement ba jalousie mpona bacomportement ya mabe bameka kochange parce que mbula ya sika peut-être oyebi te ta mosu mbula ekozala ya yo okozwa vie ya bien mbala moko donc faut kokota malamu na représenter bave na bandeko nyonso bamisien nyonso ya mboka bayaya baleki et l'ambassadeur de la paix pour yakoma à part que Weranson aza ambassadeur de la paix et na repesa bave na ba parents nanga et na mwasi nanga na ba nanga et na ba collègues nyonso na zo travailler na ba na kata groupe nanga et puis na Tropicana bino nyonso Hélène Pene Ozaboye yango wana na message ya ngoloba yango wana donc naza bien nazo se porter très bien groupe ezo répéter na 1 2 3 chaque mardi mercredi de 15h à 20h et puis chaque jeudi moto na moto quelque part aza na source na ye place abotama place balingele place bayebi bien ya nanga boins na njili ya pesinga place moko na répétera chaque jeudi ne fisque ata 2h30 3h du temps pour na ba écrire à Tchangu donc na répéter na ya boins chaque jeudi de 15h à 20h mardi mercredi na 1 2 3 de 15h à 20h donc programme groupe nyonso ngwana atomeli bino ane lamu Tropicana bobandi musala malamu bokena ngo peti na suka kitoko bosala pe ba effort ya koyamba ba artiste et tout sans parti pris parce que yango mutezo kita ba chaîne belé mais na moni ya besoin ba artiste nyonso bien et puis sango za bien continuer pena nengo wana vous en avenir biso be toza sima na ba artiste to bossa na jamais quoi. En tout cas, merci beaucoup. Alors, Banakin, Waneza Liloba, Mona, Kotibino, vraiment, Kotibino Makasi. C'était Manda Chante, mais très soutenu. Donc, Tinazo Sabino Boye, qui est un membre de Singeli, là, qui vous. Donc, soutenant, soit en tout cas, éviter quoi, pour le niveau, on a aucun soutien, mais on est mystique. Donc, Tinazo Bakazo, mais ma baron, on a déjà convaincu. Tant que vous pouvez habiter au LNP à Kendeki. Qui sait? Pourquoi pas, hein? Pourquoi pas? Nazali mai oyo akosenga na kopesa na sima na ngai manda kaka seli futi nde ya mabe bajija ya nzazibari ya nzela bakondanenga bajija ya sembo ya leta bakati likambo ngai mwana na longi banga makambo ngana bangi makambo nakolanda senzela le sambo papa le bienfait n'a jamais été perdu professeur tokosani pete bana ya Angola na mosika totindili denga belge mbote Misha Mbote le commandant bongo pe na Congo tobosani te ba grand prêtre Mikili Pamba Pamba Babisa soin Diego Zoa mon esprit a bien Tokosenga na mwa muke oyoka na mongongo bongo tolanda ba photo sima tosukisa nano wa poza la bien toyemba nano Malela de London mon ami propre à Londres wapi ba descendant Shagi Sharufa Malu Bombo Caloris la Congolia Gigi na Sikarena Minata Male Malu Premiere Lemba na Koyemba Ezali ya Krakale Chefe Kabasele Chamala Ezali ya Tabule Ezali ya Ngai Mwana Afrika Mama Mosala Toko Salaka Papa elingise boyokane
merci mokoko banzele ya esprit ya bien Rashidi Kupa bebe kikoma kandango bila na Luanda oyoka barumu ya mbaho Didier Mondeke kudema mpaka South Africa mama Jean-Jacques Ntale na London Doso Campo Bianco Dea Mutombo Godard Motemona Willy Bomolo Bomo ya Motejali na maboko ya yawe Mathieu Trovesa dise Tobanga kanda ya Nzambe ongo Rico na Bobe Omoninga Merci beaucoup, merci beaucoup, merci beaucoup. Merci beaucoup. Ezan Anzela, Ezan Nathan. Merci beaucoup. Kanga Motema. Merci beaucoup. Tout ça, il y a des photos, tout diminuer pour tout ça, dans mon spectacle, na biso, na nenga ya bien. Parce que boye ba revivre biso na ba Mikeli na Bangola na ba Afrique du Sud na désordre, c'est pas bien. Mais na mon les autres continuer gaga. Ordre exaté. Alors B52 ordre exaté. Susu bako sepela biso bayoyo na mawadu wadu akenda na ye Ah Doudou Niwa. Yo Zaï Goloba, ce sont des choses qui arrivent.
lelo ekomeli yo papa bolowa tolela dudu niwa C'est bon. Bonsoir. Tu remets à tout, il y a tout. Madilou, vous aurez déjà une photo, il faut répondre à un journal, à un master. Merci beaucoup quand même, publicité Zaki Makasité, raison Boebi. Mais nous avons quand même la présence de Batou Beleye, na sepeli Makasi. Tous les nombre de Batou, na Kanagité. Nous avons que le mouvement est en avenir, mais beaucoup pour nous. Plaisir à trop. Ali Jabira, nazomona yote, nazomona Alain de Bolate, nazomona Germain Gobilate, c'est pour ça que Kuzo, ma grand frère propre, Bole Makoto, Bino Boibi, histoire Ninge Banda, plaisir à trop. Skanya Baoula, c'est quoi Baba Boromona est? Bon, ayaga ne mwana tika ayaga no azoka kina lokolo beta ki ma ayaga mataka ne mwana lipapa ba beta ki apesa bino mwa message moke bonga yemba Ouais, donc... expliquez bien que ma forme est ma carte pesali et puis à l'obisou car aucun pote na biso a kozonga bowling orchestre parce que tala ba komo yemsana baba donc c'est que baza pena ma quelque part et baba donc vous betele maboko s'il vous plaît.
maboko mpona papa s'il vous plaît aza na pota makobina mwa moke abonné na ye Yago. Yago. Qui vivra verra, qui vivra verra, qui vivra verra. Yago. Qui vivra verra, qui vivra verra, baba oui. Yago. Qui vivra verra, qui vivra verra, qui vivra verra. Yago. Manda ayemi si babe. Yago. Esa makamu si. Yago. Nani angosi asala. Yago. Wenga tombola mosabi. Yago. Sherina yakuna. Yago. Mama Jana. Irene Osegini asenga esquisse des jours akima gire tolongola na groupe poto mona ko ndele kaka usharabia leki osala kapela be babeta balwa kolanda yo yosko banda Isabelle la princesse la sirène yonga boyayo yolimanga etikala elembo Isabelle la princesse la sirène yonga boyayo yolimanga etikala elembo
yebisa biso mbula na yo na nzembo toyoka ozali naino mwana toyebi mbula na yo te soki 10 ans 11 ans 12 ans 13 ans 14 ans yebisa biso na nzembo Isabella mbula na ngai ezali 14 ye mbula na ngai kumu yango wana oyebi belami Isabella basi bazali na mbula 14 bazali kobota kasi eske yo okoki kobota yebisa biso ngai nakoki kobota te soki nakoki kobota botunelanga sango epai ya maître emise eske maître ise wana ayebi mokongo na yo soki esalaka yebisa akoki mpe koyeba yango po tovanaka na ye ntongo pokwa mpe midi tovanda na maître mongala ayebisa yo tovanda na maître fa ayebi merci maboko soki merci belami merci ve peto na kobengiso na pale ngoya na pale merci bolobi nini susu tokobenga air moko bomona mpe badanseuse me tozomela masanga te masanga na biso primise wabelorango baluki abipai biso kotambola baleli ya mingi bayebisinga na baninga bokola yoko pusa gentil motindo kani tolengela rango me nakotala be na miso susi ya bolingo ebendi ngai nzoto likolo ya kolinga mobali nalingaka lelo aboyingaka nakosuka bomi skanya baula mutinga batela kawabelo rango likole ko pesa oyo moteme limite mutinga batela kawabelo rango likole ko pesa oyo moteme limite mama soki ozongi te panama lobi na pomela ye panama wabelo rango sheno maluwe Soto ya basato Sois mon amour Est-ce que okei tokomonana te Oh Yahweh Nous ne nous reverrons plus jamais Oh Monsieur Bob Yena Eric Oh Nancy Sanduku Aline Rico Aline Manchester Professeur Yawili Kiala. Wobi Kasse Balobi tapage avec Ndoule. Ouais. Ce qui tapage à Pamba Ndoule Zate Moboulou. Oh, trop. Référence en Oyo.
Ozoyoka. Aline forme. Les tam-tam qui résonnent, c'est la paix balingongo yo-yo. Wabelo rango, Silou, Nyanza, Yada Bolikala, Mathieu, Pela, Aïde, Sungouye, Ange Sungu, Fistolomba, Ilas. Les tam-tam qui résonnent, c'est la paix balingongo yo-yo. Wabelo rango, les tam-tam qui résonnent, c'est la paix balingongo. José Touré, Rombo Moussaga, Motindo Boko Frapaka, Baformango, Pole Kanda Kanda, Maître Ligo.
je te promets la tournesol. Manga mafika ni maboko pashi, yego wa uva. Neja baja ni chena dekele. Mame, oya dadi shigwe. Mame, oya klima ya chile de baye. Oya herme de simba, amo de simbo. Oh, Silva Simba. Neveti chache, chache. Bese mande motema rebe sa sécurité. Dansa, vite fait. Voilà que c'est bon, le colo. Est-ce que sans arrêter toujours aux orations? Sans kitoko? Ok, merci Rigo. Trésor Manzaka Makoui.
musique vuvu totikali na nzembo moko bongo tokata po toyokanaki tosisa minui bolobi nini tozoka mobit bozoloba nini bolingi tobakisa combien de chansons 2 hein? Bon bolingi nzembo nini badanseuse basali babima susu me bauti obina ti bolingi nzembo nini lusa na nini susu ami d'enfance na nini susu hein? tozoka bien te ngobila na nini susu na liberté bon tobana nzembo nini hein? tozoka bien te koto mpona salon Gabriel tobana nzembo nini Ibrahim si tobetaki yango ti bon nazoyeba nzembo tokobana te tosalaka programme na biso moko me tokobeta 4 merci mpona maboko c'est bon Grand Ozol des Imazi. Après nzembo oyo bokomona robot badanser na biso bakosala miracle après tokopropose kobetela bino nzembo moko ya sika mpo sikoyo tokosala diske moko komona nango onction bamiracle ya bavoix après bokomona grand cas mobali ya wileri plaisir à trop tokobana na liberté toke na lusa toke ngobila ami da france c'est bon merci maboko susu mpo na bino mo nzofe ya sendwe ye na maître Paul Djunga Nasi Motema Bobol. silisa yo posa ya kosala ka mogolo yo somba bisengo obwaka na yo mawa papa somba na mwa mawa oyo kangata mawango na leli maleo eske nga mwasa liboso na ndimi pasa libala bolobaki mingi na bisika lelo nga na sambo epona yo olema olusa misenga nazali wapyo na bandiko mituna nakei wapyo bokipe vi na bino toli ninyo etalisa ngai moko etali pe ngai moko etali bino te bandeko nasi moke ndambo na lei nasi ya mingi ndambo na bombi susi na ngai susi na bino te susi ya mama susi na ngai susi na bino te nga na welaka te mama chemin de fer. Nous allons nos formes. Descendance, Malela de London.
Doucement, doucement, Olga. Bon, on a un des trois vieux Francky. Kota Baoulé. Kota Barigo. Kota Badeli. Wenge Zaiko. Moto na longola yo posa ya kotelema na bakwe papa nga moto na silisa yo posa ya kosala ka mobulu yo somba bisengo obwaka na yo mawa papa somba na mbwa mawa boyo kangata mawango daleli maleo eske nga mosali bosona ndimi pasali bana oro bolobaki mingi na bisika lelo bana sambo epona yo oh ife oh silu mianza masaya nana moninga zufia sendwe nazali wapyo na bandiko mituna nakei wapyo boki pevi na bino toeli ninyo etali senga imoko etali benga imoko etali bino te bandeko nazumo kenda mona lei nazu ya mingi ndambo na bombi susi na ngai susi na bino te susi ya mama susi na ngai susi na bino te ngana wilanga batindaninga maloba mabe il paraît balekinga nasala koboni namona o mama ngai komote memena milangi moye na supporte salitero na panzi badossier ngai yoyo o mama ngai yoyo oskanya na leli paula wapi chaudron Bisous. Atabacha li vinanga
Alexis Lumianza ata Olga azali heureux. Merci beaucoup. Torobet Angobila Sikoyo, Tobin Siba Dancer, finish. Motema
balobi bemive eza deja libanda bati wa roma balola bango bayeba te erike tese yayana abie foi roger ngeba mitoko amade yoyo amade mabe balobi soit lokolo sika balobi toujours système yako tombola maboko likolo balobi bemi veste na mabele tombola maboko tombola nabele limongongera uge nabele mongongera uge tombola maboko likolo tombola maboko soulevez les mains. Waroma dosé baso lokolo. Waroma dosé yako. Gabi yako. Qui vivra la vera. Yako. Qui vivra la vera. Yako. Je revenais. Yako. Kana robesa yo timbo. Yako. Mama yaka. Yako. Kana robesa yo lare. Yako. Mama zonga. Yako. Kana robesa yo lare. Yako. Ici c'est mahanda juste. Yako. 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 Sois lokolo asika. Yako.